Personnalité. Mbote na bino nyonso balanzi la personnalité TV na bike boza et belé toujours na kati la personnalité TV pona koyeba ba information nini oyo ezopesa na kati la personnalité TV mandenge kato bisaka bino lelo tozakara toujours na kati plaza kande tolobaka to disposaka penza bangonga na biso pona kosela bino mosala kitoko ezala moi ezala malili ezala mbula et bongo esiko bozomo na telemi na za bongo déjà na plaza eza entrée ya lopango ya liboso oyo tolingi tokota eza bongo na makadam esiko na telemi en tout cas makadam ezali mutuke kokomelo ti na porte ya lopango na yo car nde na ebisaka bino ti na ti tozokoba penza mosala kitoko ebongo toza déjà na entrée ya plaza tozokota mpona kosala bino mosala na bino kaka ndenge bozali komona wana eza bongo avenue ya lopango tozokota déjà. Ok, quand ndenge to bisaka bino en tout cas biso to banda kapé to sukisaka toza toujours na kati ya plaza en tout cas wana nazaki bongo liboso ya makadam esika wapi bomonaki annonce en tout cas avant to kota bongo ndeka bozomo na prince eza à 0 mètre na biso na lopango oyo bazali côté en tout cas siko sosombi ozala gentité sans kozala de cité sans plus tarder na pesi bongo ba mbote na ambisi bazabakana mo général John Kimbambo Badiva Westwood Maboko Bank na kati ya London City ya Givoa en tout cas bambote ya trop na Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Marbos Mama Doris Lema Fumu na gaz moi si ya motema malamu azosala que la personnalité TV ezala toujours likolo en tout cas sans plus tarder tozokota jana kati pour nous relaxer bino oyo ezabongo lopango na biso to kotu déjà tozana kati déjà ya lopango na biso kaka ndenge na ebisaka bino en tout cas biso to betara masolo biso monte tozara toujours accompagné na ba commissionnaire parce que bango ndem to bebi masolo lopango o très bien kolekana ngape kolekana bino batu bozolanda en tout cas papa to bengi papa bay déjà akota na kati ayo beta na biso penza masolo ya lopango oyo. Mbote papa. Mbote maman. Toza déjà na kati ya lopango obete la balandi la personnalité TV ma solo penza lopango oyo batiango combien bazosuka nango combien car ndé to beta. Merci en tout cas na ndenge na yambi bino susu mokona lelo. Lopango ndenge na benga bino toujours boya kotala ba l'espace ndenge ezali pona bandeko na biso baza misika ba kendaka ba monaka. Lopango na biso ezali troisième position na makadam na biso ya plaza. Lopango na biso ezali 20 mètres carrés. Ezana ndako chambre salon. Le pan on a biso ndenge babandaki na ndenge propriétaire apesi biso marché oyo abisaki biso 30 à débattre. 30 à débattre et ça c'est ndenge bokoki ko négocier 26 25 gi bokoki ko lekana ngo. Papa bayo bisi biso le pan oyo ezo mesure 20 carrés donc 20 mètres sur 20 mètres sur 20. Alors koko l'accès biso e banzu wapi esuki wapi po bande ko balandi ba mona penza isiki e banzi le pan on a biso e bandi esika garçon o alati polo varese rouge yana na chapeau jaune et keiti na mire wana place bozo mona telemi wana mire wana bozo mona ngo le pan esuki wana kolongwa na biso wana soko zongo ketina kati ndako ezana kati ya lopango ndako ezana kati ya lopango. Après wana olongwe na coin wana côté ndako bandi place clôture ezali et keiti na suka place bomo na fleur wana telemi na banzete ba pondu oyo ezana kati ya lopango na biso kotoyo. Moni bongo ndako ezali ezanda kwa combien de chambres? Bon ndako oyo ezali ndako ya chambre salon ezali na courant na biso prépayé toujours na place tozara toujours courant prépayé ba oyo to bengaka ABC courant nyos ezali à part nde mai to eleka awa bokoki ko benda mai na ndenge ya kimia nyos. OK. Le pango oyo ezana problème ata moko te. Le pango oyo ezana problème moko te ezana ba document nango ndenge sengeli kozalela tango koya avosomba le pango biso de tekara le pango te ke oyepa na commissionnaire na bengeli yo propriétaire ayebo sololi ka te biso zalaka oyo moni le pango o sololi na propriétaire avant tout ya kosala acte de vente ndeto kumbanaka na ba bureau de quartier pour na koyeba ke le pango wana ezaki intel pe e monte intel ndazo linga azwa yango.
Tout ça toujours na kata plaza en tout cas na yebi ke boze belé bozo sepela au bozo moneza déjà environnement ya kata plaza et eza déjà entrée ya lopango au mususu to lingi to lakisa bino penza kande to bisaka bino to disponibiliser bango ngana biso pona bino ti na ti po bo découvrir biloko ki toko na kata la personnalité TV en tout cas nebi ke boze belé bozo sepela nde bozo mona déjà environnement ezali en tout cas batu bazo tonga déjà plaza eza mboka teze siko batu déjà bazali bozo mona ba voisin wana eza déjà bongo entrée ya avenue esika oyo tozo luka kokende o bozo mona na mosika wana eza vraiment entrée nebi ke bomoni entrée ya kitoko mutu ke kokoma tina kata lopango na yo. Kaka ndenge tozwe bisabino en tout cas bozala jamais dessine na kati la personnalité TV wana ezaki entrée na biso ya liboso otolakisa kibino et bongo siko na telemeza deuxième entrée donc okiko kotela kuna okokipe kokotela a kande bozomona na sima na ngai makadam ezali eza vraiment musika te pona kokoma na lopango na biso en tout cas ndeka to bisabino environnement ezali bomonja ba poto courant pe ezali de eloko ko banga awa ezate na pene penza ya lopango na biso en tout cas na za sûr que bozo mona déjà bozo sepela wana tozaki libanda ebongo tozo luka déjà ko kota pona ko lakisa bino lopango na biso ebongo batiango combien quand na bisamno esengela to beta toujours masolo na ba papa na biso commissionnaire. Toza déjà na kati ya lopango car ndenge to bisara bino to bandara libanda to kotaka ti na ti to komaka ti na kati. En tout cas banda ko bomoni wana bazo tekango na lopango mobimba papa bay kota obetela biso penza masolo lopango opo yondo ebiango malamu koleka papa lopango oyo batiango combien zo mesurer combien de mètres sur combien pour to moni banda ko ezebele ko bisa biso so eza ba combien de chambre pour bande ko la personnalité TV bayeba. Merci. Nous avons nazo bandela susu ko la kisa lopango oyo puisque c'est les kaka déjà les kaka de une émission de personnalité TV ba mona lopango mais ala ki problème ya pris na biso nde bandaki ko concorder tena bato bandaki ko kota pona ndenge ba sepela na lopango puisque lopango ezaka na ndaku il y a deux chambres salon deux portes na chambre salon moko na mo annexe mo panzi. Asi ce côté là kuno mona déjà ba ça déjà we ça dans na bango de Jézali lopango eza na coin na place moko eza en tout cas ça bien. Lopango to moni bazoteka babandi yango combien pe ba osuka nango combien? Bon lopango na biso bandaka yango 35 000 basuka nango 30 000. Ce que so mutaye na c'est à 30 000 à 28 000 masole beta. Bon masole beta makamundo soka monani akuta na mokolo lopango puisque mokolo lopango a sur place. Le pan a sur place ce qui ça va ba okuta na ndeba kosola ndé makambo kenda bon. En tout cas banda ko bozomona weza liboso na biso weza na rideau ya jaune wana eza na combien de chambres weza liboso na ngai oyo eza liboso na oyo eza li chambre salon et bongo eza na oyo landi yango eza li deux chambres salon na sima na biso awa okuna pasi bana na biso ba telemi ezali deux chambres salon encore. À part ça, ils ont mopanzi na ngawa eza annexe. En tout cas, le pango eza na problème té. Le pango eza problème té ndenge le pango eza bomoko na ngawa sur place awa. Et bongo ba métrage ya le pango na biso bandeko balandi ba yeba vraiment zo mesurer combien de mètres. Le pango na biso ndenge eza 20 mètres carrés de 20 sur 20 le pango mobimba. Ok, nayebi ke bo moni penza esika lopango na biso e bandeli papa sunga biso otelema na coin kuna bandeko bamona penza esika lopango e bandeli po bazala na idée. Et esika ndeko na biso alati bodi ya rouge a telemi eza esika lopango na biso e banzi e bongo eye na bandaku oyo mibale ezokende vers esika papa bay azokoma esika mire ya ba voisin ezali wana esika lopango ebandi tomoni na suka nango esika bomoni ba toilette wana etelemi wana ezape esika lopango na biso e bandeli ekomiti na bandaku oyo kaka
ndenge bomoni en tout cas tozokoba toujours kobenga donc ndenge bozomona bandako minene ezotongama na kati ya mpasa bandako na kati ya plaza bandako minene ezotongama en tout cas na bosa na lisute toza toujours na kati ya plaza courant eza ya kitoko ka ndenge bayebisaka bino po courant eza déjà tozomona na bamir kotonga penze ezali bandako minene ezotongama ba voisin bazotonga tozokoba toujours kobenga bino bato boza musika ya mboka bokenda en tout cas boya ebele yo mtu nozwi lopango na kati ya plaza te c'est le temps. En tout cas, tozokoba toujours kaka ndenge toyebisaka na bino en tout cas tozolakisa bino ba o ezali ba route ya minene o komema bino tina kati ya mapango na bino toza toujours na commune Ntele précisément na kati ya plaza en tout cas tozotambola ndeka na bisaka bino femme noire femme africaine Vinicia azalaka na pona bino pona kotambola tina ti wana bozomona ba voisins bazali kande na bisaka bino ke plaza eza esika oyo déjà etongama pezo koba kotongama ba voisin bazali courant ezali kaka ndenge bozomona penza na bilili toza bongo na avenue na biso ya monene esiko komema biso tina kati ya lopango deka tolobara to betara masolo libanda pe tokotara na kati en tout cas tozokota directement na kati ya lopango pona kolakisa na bino bandeko la personnalité TV en tout cas obolingaka ngo trop ndene bisaka bino mbokelengi tozokoba toujours toza déjà na kati ya lopango obozomona oyo bazoteka yango na bisaka bino chaque fois soki tosaba émission na biso en tout cas mwana mwasi kutu na kati ya liste dot ba discuter ke bo pona ni lopango te papa betela biso masolo lopango oyo ezo mesurer combien de mètres sur combien? Bon lopango oyo na liboso boye eza 20 mètres kokota boye eza 23 mètres. Bati yango combien? Lopango na biso ndongo bomoni borne wana place ezali otali boeti place ndeko commissionnaire mso atemi kuna place atelemi wana ekei boye 20 soko zwi boeti na suka ya mi kuna bozo mona suka ya mi kuna ozomona ya clôture wana ezali 23 mètres oui après de cela bomoni na inachevé oyo ezali zalaki selon na ngaka mata ndako étage mais makoki onka ndenge zalaka na ba misala ndenge silaka ndenge katanaki yango na monaki moyete aye pa na biso na agence que non ba courtier immobilier bosela nga musala oyo yango na pe le quoi to côté na personnalité TV toujours la qui sango toujours bomona yango awa ye abandaki lopango na ye 30 000 à discuter 30 000 à discuter au souka nango combien lopango au souka nango dernier pinaye aza nango eza 25 000. Bon, ce qui moutoie na 25 000 euros, ce qui moutoie na 25 000, 22 500, exact que le cambo oyo ye akutani na mon propriétaire nde masolo ezalaka. Mais biso tango ba pesi biso prix oyo e bandi na prix oyo ezosuka. Yango to lingaka es moto ya za nango besoin aye selon makila nde baloba ke moto so ko leka. Ok osombili baba bo telo mateko fe même so ya sombili baba tele mateko fe les alaka moto makila na ye. Na ngambo na biso wana eza école déjà eza wana e fonctionnaka pona koloba ke esika oyo bato baza déjà et bongo na sur bozomona na sa fondation na biso eza déjà na fondation eza pe na ndaku oyo ezali inachevé en tout cas na bi ke bomoni bino batu bozali banda mboka nebi ke bolinga la personnalité trop elongo na Vinicia femme noire femme africaine tant botala kango en tout cas pe sarabino ba idée to bi ke zane belé boko bakozwa mapango en tout cas yo mutu no zwi lopango te na kati Ntele na plaza tozokoba toujours ko benga bino en tout cas likambo tali courant mai na kati plaza eza sosoloko ya robetela masolo te po tozobeta yango na mapango nyonso oyo tozokoma en tout cas bomoni lopango tozobenga bino toujours mbokelengi en tout cas mutotonga Congo ezaka yo mtoza libanda kaka ndenge tozo koba koyebisa na bino en tout cas plaza eza isika o déjà bazotonga bomoni ke environnement ezali eza kitoko penza tozo koba kobenga bino e bongo awa ezali avenue esika wapi tolingi tolakisa bino lopango na biso mususo bazoteka 42 tobisaka bino biso to bandaka pe to sukisaka tina ti tozo mema bino en tout cas tozo tambola toujours femme noire femme africaine Vinicia timba pièce contre pièce
azana bino elongo pona kolakisa bino biloko na bino kitoko. Tozokoba toujours na kati ya télé précisément na plaza kolakisa bino biloko na bino atoza bongo na avenue lopango bomoni na ngambo na ngana o bazobendela bino bilili en tout cas eza lopango munene bazoteka yango car ndenge na bisara bino vraiment ana kati courant ezali bozomona ja ba poto ezali kolo ba voisin bazali déjà car ndenge na bisara bino plaza ezesika o batu bazali na sima nanga eja na avenue munene o esiko ko uta na mutuka na yo bisiko uti ti na kati ya lopango na yo sans plus tarder tozokoba kobeta masolo penza na bandeko na biso ba commissionnaire tozonga penza na masolo na biso toza na kati ya lopango te mais toza libanda lopango tozomona na ngambo wana bazoteka lopango oyo moni nazotala yango boye ezali lopango ezotekama lopango ezali kotekama ebandi kuna na suka wana ebandi kuna na suka place bomona commissionnaire lati varese rouge kobanda wana pasa telemi ekeiti totambula ndenge omoni tozokende boye ndenge le monene ya lopango na biso ezali kobanda pasi bamonaki commissionnaire ataki varese rouge wana kino tozokoma justement place poto etelemi place clôture esuki nde lopango na biso kobanda kuna ti awa sali 40 mètres sali 40 mètres et jusqu'à ce place bomoni na telemi ok place o bomoni biso to telemi na papa bay eza esika lopango na biso esuki ezo mesurer combien de mètres bo eza 20 mètres sur 40 mètres sur 20 40 mètres na liboso na balabala na kokota boye na longueur na biso ezali 20 mètres papa tomoni ndako munene bazoteka ngona ndako ka nde za boye to te toteka na ndako te toteka partie ndako voilà ndenge lopango ezawa eza na deux positions na deux positions ezali soki mutu alobi azwa bakabola akozwa lokola lopango moko pesa mapango 40 mètres ezaka mapango mibale ce que mutu mwana ngazwa qu'il y a la possibilité mbonga za nango ba okatela 20 mètres sur 20 20 mètres sur 20 na fondation o bomoni ya mwelo na ndako ndo bomona eza gaillard de mutu atongaka ndako ya zaka so na kanda to yebite mais ndenge bozo mona yango ezali na ndako oyo en tout cas so bakaboli yango okubana misala oyo eke permettre o te ko dépasser trop ndenge omoni to yaki kotia mwa elembo na biso awa le to kubaki ke to kabola to tiaki elembo oyo bozo mona oyo awa place na telemi na ti place to wuti wana kuna na clôture wana eza 20 mètres de 20 mètres so to bito kabola ngo de place ebomoni wana borne wana to kotela ngo ti to pasoli ndako oyo katikati oyo akozwa mopanzi oyo azwi na prix na ye oyo pa kozwa mopanzi oyo azwi na prix na ye oui na nsima espace ezali espace eza monene oyo ke moto akoya mpe asali bamakambo so aza yango mposa nde boomona liboso eza espace nde mpe na nsima espace ezali papa bayi lopango oyo batia yango combien mpo tolobi trop ma topesi prix nango te batia yango combien lopango oyo lopango oyo ndenge omoni na annexe oyo ezali awa lopango oyo babali na biso tobanda yango 70 000 à discuter. La nuit surtout 40 mètres sur 20. 40 mètres sur 20. Donc au monde, avec un abisso, ceux qui m'ont aligné, tu vas dire 70 à discuter. 70 000 à discuter pour le pango mobimba 40 mètres sur 20. Pour le pango mobimba, il y a double parcelle, il y a des choses prix. Bongo ceux qui mutu bo kaboli. So ibo kaboli sikoyo, bo tiango combien ndambo ezana kwa. Bon, soto kaboli ezala kwa mutu moko so parcelle moko. Le parcelle moko awa ezana 35 000 à débattre. Tomoni toza tia na sima ya lopango na biso ma tozokoba toujours kobeta masolo ya monta na papa na biso bay. Papa siko soki mutu na 70 000 wana avec azana 55 000. Bon. Ce qui m'a dit que Azana 55 000. Il y a un mingi na bisara bino bato la national personnel TV ezaka les kambo ya commissionnaire à ceux qui s'apprêtent. Ezaka les kambo ya moto azo kosomba lopango nde aza capable ya kokutana na moteki azali koteka nde boyi ko négocier pe bokoma na suka nango. Wana nyonso eza sima toujours ya lopango na biso o bozomona
na liboso ezaki na ba porte na sima pe eza na ba porte eza toujours na sima kaka ndenge papa bay auti koyebisa na bino ezali 40 mètres sur 20 en tout cas bazo kabola yango ndenge ba kabola yango moto oyo akozwa 20 mètres sur 20 bandako na fondation ya mwelo ye akozwa yango na 35 000 à discuter yango nde masolo papa abeteli biso papa en tout cas beta no lisolo na bandeko baza na poto pesa bango nanu mwa liloba mokie tant que commissionnaire azoteka mapango na kati ya plaza. Bon mingi na linga côté ya bango mbongo ezaka pona kolata te mbongo ezaka pona kolia te mbongo ezaka pona ambiance te po osala ambiance ya bien ba mona ke mabele obstoa mabele na yo otonga osala makamno ya bien mais le ba mona ozolia mbongo no mutu malu ba non ezate puisque ba yebi ke aza kuna na mboka ba paya mena kati ya mboka na ye atonga biloko minene pe makasi oyo etikala botala neti lopango oyo tala kabaka ta lopango botala kabaka ta ndako ndenge vandi boye oyo zo eloko boye ko modifier ngo pe na bagumo ko boye PPC pe lengi po un jour le loko ya na kati ya mboka na biso mona kati ya Congo oza capable ya kovanda na sika na yo ke oyo ke ndofuta ba mbongo na maflat ya ona linga ko pesa bango mo conseil mo mingi. En tout cas tomoni na sie tomoni fondation eza vraiment na mwelo eza na ndako deja ya munene zo dépendre na makoki nyonso basololaka mbokelengi na kati ya la personnalité TV tozomema bino tina tipo na hotel Sabino biloko ya kitoko obozala jamais desi elongo na Vinicia femme noire femme africaine monso azosa mosala kitoko na kati ya la personnalité TV. En tout cas bozomona ba voisin bazali ba poto ezali ba courant ezali ba voisin bazotonga banda kwa minene. En tout cas tozo koba ko benga bino yaya kolala pongite c'est le temps la muka ozwa occasion ya kosomba lopango toujours na kati ya la personnalité TV. En tout cas tolela bino ya trop yango tozo ya kisabino babiloko ya kitoko bomo na bino moko avenir ya kitoko ya munene penza. Merci à trop pour vos acquis et belé pour notre hôtel, toujours la personnalité TV et l'on a votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce toujours na makambalo pango na bike bozaki belé. Merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva westwood ya kivwa mama bokobank na kati ya London City Arlette Matoko liswa nzambe. Merci à trop vraiment na metitima oazalaki ona na sima caméra pour l'enkozo bilili ya kitoko pe merci na moko na biso tozalaki na ye Noela Noso. En tout cas topesi bino bambota trop tobike toko koba komonana na mikolo oyo koya na ba émission na bino obolingaka toujours ya makambo ya mapangu pe ya ba prix ya biloko oyo bokoki penza kotongela mapangu na bino.